On a vu. Danger oyo to mona bakulu na baoya nango et ko provoquer guerre civile. Mo comme ça to lamba to lal to lamuki ka boye. Si betika po ba ba rande ngwana. Et provoquer guerre mo kile ko mabe. Ce qui va commis quoi agir bongo parce que il y a une légèreté au niveau du gouvernement. Na kosenga sous ba policier ba agir saka bongo devant batu loko la oyo bazo agresser batu volontairement. Na général Kasongo alimbisa ngai. Na mo na ina employé. Pour na général Kasongo aza est compétent. Bon pour na Chantini Ngobila vraiment nazo mona yepe alimbisa ngai na employé mo oyo. Yepe aza incompétent. Mais est-ce que ba compétent ça ka yimo to pesa ba continuer so bako. Bon, incompétence c'est autant la classe par mutuna na tâche na ye. Tâche ba pesio ya ko gouverner ya ko konza ville ki sasa, o da la gouverner. Na ba ministre provincial, na ba gouverneur, na ba konja la police, baza na poste moko te ponanga, ba ke kata bilanga na mboko na bango. On est pas incompétent. Le cas ouais ote kolongo la général Kanyama. Au moins ba disposition bazwa ki opération likof. Et bangisa ki bango en plus to ya kulune seni et diminuer ki mais pour na général Kasongo vraiment ali misangane na employé terme oyo aza incompétent. Moni ba commando bazaka na ba société, misusu da ba yebana na ba kuluna. Ba comment le roi bana na bango. Et puis Dédé général numéro 1 y a la police azapena incapable tout le bazin incapable azoko kana été eza bien te actuana o policier abeta ki kuluna lisasi eza bien to eza mabe pona po batu ba komi tuna ezo ebanate est-ce que eza bien est-ce que eza mabe yo pona yo bon pona ngai eza bien soki tozongi na droit policier abandai ko se protéger et puis abetie lisasi te ke po abomaye. Mais abetie lisasi pour neutraliser et prévenir même abeta ki ngona likolo. Soka zana pour ça boma loko abatu misusu basalaka anga abeta na mtema ou bien j'ai parlé d'abord au début de la légèreté au niveau du gouvernement. Donc le gouvernement peut débuter, peut entamer un projet, mais il faut arriver jusqu'au bout. Celui qui va loin ménage sa monture. Mais yo banda au ménager au bongisi cheval na yo après chameau. Au bandi ko kenega bo yo moko to lembi o tundoli chameau akende nzela na ezala te. Kanyamaka c'est où en sommes-nous? Il y a des gens qui sont en train de fuir là-bas. Bazo kima bazo ya boena makolo. Wa utaki Kanyamaka c'est ma image zo circuler. Mais bazo se retrouver na kisasa ndenge nini. Asali Moussa na e à se défendre. Attaque policier na formation o ya zwa. Comment na boye mesure ya bakuluna ndenge ba osala kana ville ki ya Ngomba Kinshasa eza vraiment malamu te. Pour acte oyo kuluna sali koya na machette boye ko palongo na mira ye nango agresser policier. Eza vraiment acte on eza malamu te. Pour à se défendre pour na vie na ye. Pour le lo qui par exemple les policiers wana à se défendre à défendre kité. Kuluna wana a chuba geto bomaki policier wana. Vie ya policier ngoza za ndenge ni vie ya bana ya policier wana. Elinga ki za ndenge nini. Raison pour laquelle na lobby que non policier wana à se défendre à sali musala ya malamu. Donc policier wana aza un bon policier. Ba policier to lokana Congo déjà Rwanda. Ba o ba telemisa ba moto ba senga ba 500 ba 10 000 bango ti. Ya bongo nde ba o défendre. Ba o défendre attention ba population atomboki aibina ko maîtriser moto. Ye moko na président de la République akanga roulage a o senga ba chauffeur mbongo le cash. Ayoka ta sonité. Ti le ba roulage a mi bazaka wana. So kene ba victoire na mama ba bazakuna. Bazaba incompétent bango nyonso pona ngai il faut ko balayer gouvernement provincial ou banda na gouverneur na président assemblée provinciale. Ma mission TV, le miroir du monde.
Chers internautes de ma mission télévision, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Alexis Ouechi, votre humble serviteur. Tobaki toko sala baladère, toko tambola, to solola, naba kongomani, comment ça se passe na mboka na biso, na ba actualité o ezoleka. Ba si j'ai lelo ezali, bo mona ki kuluna ba beta ki lisasi. Est-ce que toko tu na ba kongomani bazo vivre ndenge nini mikolo oyo na ba avenue na ba quartier na ba commune na bango bako vivre ndenge nini ba yebisa biso situation kuluna oyo komi na niveau nini na bango to solola toko senga na bino botika la brancher bokoyoka lelo vie quotidienne ya ba kongomani concernant ba kuluna oyo bakomi lisusu ebele bande kwa katanga mbote esika boza boyebisaki nga kuna pe sécurité comme makasi tokoya kosola na bino tokotika koloba te kino solution komona na pona mboka na biso toklek Ma mission TV, le miroir du monde. Ouais, on a vu. Faut bima bimi tout le monde a pas. bandi okusa na verre biso biso vandaki mais bébé commande avec na mundu qui a ti mundu qui na asia makolo na ye non juste na mo vers 12h nga ba do benga pona ke zaba na classe na surtout ki maman ko boye pas bazana biso déjà ensemble o tikali na bino oh on ba tikali na biso to baluka to surtout ka bo déjà boye alors bimisa machete bon en tout cas dans la bagité que na ko zo bango idée bien na filmer bon idée za bagité po te bi que no ba yebo ba biso lokolo ba no tanga ba crine ayi mo do tanga tanga wana ba no zo nga simana bango na simo boyo lukani liboso porte na biso bo deuxième balle on a besoin de ciment. Pour boire machette, pour boire machette. Deuxième balle, mettez la moana. Troisième balle, tu pousses un bon coup. On a besoin de mettre un zoto. On va mettre un macro de père qui va si comme machette, il va boire. Moi, on a dans les chettes à Bimisaki, à jouer à zone ici, les chettes dans zoto. Il y a une machette, naïe, à jouer à payer dans 4 habits, dans 4 habits, dans un ciment à bango. Donc, comme il peut mener à hôtel, de surtout qui, donc, il est sous-souté. La monité, oui, comme il danger, il faut sa téléphone, là, on filmer parce que, dans moi. Comme na suka to moni ba musuba bimi wana mi bale ba yelo wana balinga biso autrement ça directeur commandant mon qui faut abeta masasi nda abeta ki masasi na lokolo na ye moko abeti masasi ba musuba batikana ba continuer ba okena ye ngala la ndie ti aya koti na ta lupango na continuer ko filmer ba mo senge machette pesa nga machette bien boka machette na zo ngo pour na kanga ye mais na moni mona kanga ezate puisque abo otika machette na continuer ka bongo ti vers la fin na moni abo ki machette ko ba tol et ce qui biso na bango bongo ne to zongi to battre la lupango merci beaucoup, félicitations encore une fois de plus. Je demanderai à maman Nyonso Awa. Ba bomba ka bakuluna te. So kuluna zali bobengi bonakisi, ça sera bien. Mais ça vous bomba kuluna, vous la malamu te. Appelez la police, nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Vous êtes pas pour venir. Amanda, Ndeko Boni. Bien.
limbisa biso to Jonathan Musala to monoko sala lokola ba kongomani likambo kuluna o eleki makasi ya liboso to ngito yeba video eko circuler o ya ba kuluna eko leka ndenge policier wana betaki kuluna lisasi yo moni yango boni avis na yo eza boni par rapport ya acte wana salami. Bon, merci d'abord pour la parole et c'est une opportunité pour moi aussi de s'exprimer. Donc to lo banalinga là parce que les amakammo ils ont concerné population congolaise en particulier. Donc, il faut maintenir un message, y compris au même ça kuluna bazapé ba intellectuel ba misusu mais ba misusu ba sexuellement mingi na lingala. Donc pour un point de vue zaboye ceux qui ba soda ba comme oboma ba policier et aux la bonne idée parce que un voyou oui, ceux qui ba policier on prend seulement les soldats en particulier. Pour policiers à soda, FARDC pas à soda. Malgré que a deux ministères différents mais baza bangonyo so en général. Ce qui va comme quoi agir bon parce qu'il y a une légèreté au niveau du gouvernement. Donc, gouvernement yemoko ozo makamba c'est intérieur naé aux sécurité et puis na kosenga sous ba policier ba gisaka bongo devant batu loko là o bazo agresser batu volontairement yo simbiliché tipo ya attaquer mutu agent l'état ou azo servir mboka. Rôle la police est ko servir ko sécuriser population na ba bien naé donc ce qui ngai na za mutu kananga na tambola policier a moninga na danger faut aller à protéger nga mais lelo ka ngai civil wana sou na komi ko attaquer policier o aza lokola mona musala na vraiment ça bien te eza bien te donc acte wana o policier abetaki kuluna lisasi eza bien to eza mabe pona po batu ba komi tuna ezo e banate est-ce que eza bien est-ce que eza mabe yo pona yo bon pona ngai eza bien ceux qui tozongi na droit policier abandai ko se protéger et puis abetie lisasi c'était que pour abomaye mais abetie lisasi pour neutraliser preuve on est même abetaki ngona likolo soka za na posa boma loko abatu misusu basalaka anga bete na mtema ou bien na nzoto na partie moko touchant mais ya betie na likolo donc ils ont vraiment acceptable pour na bato ba fala bomaye kaka yo mon te ko bomande za mabe punir une personne n'est pas mauvais mais ko bomande ko exterminer vie ya mutu ils ont vraiment bien été donc ils ont vraiment acceptable mais acte sala kinde ya ko neutraliser ils ont bien ba légitime défense oui légitime défense même na image to monique policier banda ko zonga asali ba pas en arrière et bango siko ba insister donc azaina choisi donc asali vraiment bien bref non le baga sali bien. Mais si tu as remarqué que nous avons ici mais ezongi lisusu makasi pona yo eza pourquoi eza incompétence ya bato ba kokamba ville to pe ba konzi ya la police la ville à Kinshasa to eza parce que eza ezongi kaka yango moko. J'ai parlé d'abord au début de la légèreté au niveau du gouvernement. Donc le gouvernement peut débuter, peut entamer un projet, mais il faut arriver jusqu'au bout. Celui qui va loin ménage sa monture. Mais yo banda au ménager au bongisi cheval na yo après un chameau. Au bandi ko kenega bo yo moko to lembi o tundoli chameau kende nzela na ezala rata. Population ba encadrer ka yango pe ba orienter ka yango. Ceux qui osent encadrer yango to orienter yango te to ko ba résultat. Oh to mona. Kanya makasese. Où en sommes-nous? Il y a des gens qui sont en train de fuir là-bas. Bazo ki ma bazo ya buena makolo. Wa utaki kanya makasese ba image zo circuler. Mais bazo se retrouver na kisasa ndenge nini? Faut mettre une question à Moutake Kanamaka CC. Police Moutememie et Kenaena va enregistrer. À comité na site wana. Ce qu'on commence et Gozalake à se retrouver les sous-cas kana quartier au Azo Salarabamabe. Donc c'est à moi encore de vous poser des questions alors que vous n'êtes pas le mieux placé à me répondre. Moi en tant que population, donc je me pose autant de questions concernant les Kouloun. Tozaki na ex-général Wazaki commandant ville a exécuté qui opération. Mais tout le monde a quand même écouté ça qui calme. Si vous avez des mesures précoces, des solides pour vendre sa kimia na banamboka. Tout le monde a image belé et circulé na lingua là. Oyo ba vidéo circulé que papa qui jeune wana kuluna. Tout le monde na yolo match ya loisir et même qui désordre. Donc ils ont continué à se multiplier. Pourquoi? Pourquoi bon? Donc, tu conclure qu'ils ont une compétence, il y a des conditions pour Biso. Mais oui, ils ont été votés par la population. Biso to voté qui va pas servir Biso, mais tant que tout le monde a un résultat malamouté. Merci beaucoup. Bah, mériter ma place surtout. Merci beaucoup. Ndeko soko rappeler les sous bateau balandi Biso ezali nani? Oui, ezali juste auditeur nabino à la narabino souvent. Monsieur Robinho Lukelo, je suis là. Ma mission TV.
le miroir du monde. Voilà, toi ndeko mususu awa to solo la likambo kuluna toujours. Kuluna oyo bandeko ba pesa makani. Surtout ba motocycliste baza ba victime ndeko BP bisa biso li solo ya kuluna. Oyo yo moni na nde policier na sali. Yo sali yo bonito ki jeune ngo azana mama ye mo bamsu bazo ba kufi to ko ebate. Yo acte wana sali yo bon. Bon pour ngai acte wana vraiment policier a sali musana et à se défendre. Attaque policier na formation au Yazwa. Comment on a boyé mesure ya bakuluna ndenge ba sala kana ville ki Ngomba Kinshasa eza vraiment malamuté. Pour acte oyo kuluna sali ko ya na machette boy ko palongo na mira ye nango agresser policier. Eza vraiment acte on eza malamuté et policier aussi attaque agent de l'ordre. Attaque à moto so battre la batou na biloko na ye ko tika ndengo na te pour comme danger pour na ye yango na à se défendre a betie coup de balle na makolo nde et ça le loko policier sali eza malamu pour à se défendre pour na vie na ye pour le loko qui par exemple les policiers wana à se défendre à défendre quitter kuluna wana a chuba ke to bomaki policier wana vie ya policier ngolo za ndenge ni vie ya bana ya policier wana elinga ke za la ndenge nini raison pour laquelle na lobby que non policier wana à se défendre à sali musala malamu abomi était mais à neutraliser yé pour azala malamu pour vie na pesa na sécurité et bon pour na yo kulu nango ezongi makasi boy pour na nini za incompétence ya bakonzi à la police ya gouverneur Gentini topé ezaka ke zongi nango kaka poison bon pour na ngai na moni to ya kulu na o e mati makasi boy vraiment eza incompétence ya bakonzi à la police bazo sala pena mosala na bango lo lenge elongo banité de tozo mona na Ngomba Kinshasa partout kuluna ezali oyena kimbanze ke kuluna ezali oyena masina kuluna ezali oyena Kasavu partout na ville ya Kinshasa même biso ba monta toza ba victime ya ba kuluna o hôtel mesika mo boyo kisama mutu rosutuka pa ba yanke babimi ba kuluna be mia machete ba agresser yo ba zwinyo ça tout et tout okoki ko perdre pe sur moto talaka na kisi na ville ya Kinshasa o musala ezate et tout soki bazwi yo moto boye kozala vraiment malamu te binope ba motocycliste est-ce que bozalaka victime ya ba kuluna oui oui biso ba motocycliste en cycle ba wewa biso ba wewa motocycliste tozalaka ba victime ya ba kuluna bakuluna baza ko agresser biso pe parce que biso to luka mbongo likolo ya moto toza to sunga population parce que population baza sunga biso na mbongo na bango biso pe to sunga bango na eloko na biso toza na ngoyo et en ce moment là ozo mona pe bakuluna ba sani ba agresser biso eza na bisika msusu to komi ko banga kokota pona kuluna donc bakonza la police ba osala mosala lo lenge longo banité en tout cas l'état il faut azula biso ba disposition pour danger oyo to mona ba kuluna ba oya nango et ko provoquer guerre civile mokomusu to lamba to lel to lamuki ka boye si betika po ba rande ngwala et provoquer guerre mokile ko mabe en tout cas faut l'état vraiment luka solution. Merci beaucoup Ndeko, merci en tout cas. Alors pour le général Kassongo, azali mokambi, hein, parce que motuna fato tuna po ende mokonzi ya ba police nyonso. Mabeni ni bino boko mona oya e. Bon, pour na biso ba montar. Mabe oyo tozo mona na général Kassongo alimbisa ngai. Na mo na ina employé. Pour na général Kassongo aza incompétent. Incompétent pourquoi? Parce que makambo nyonso eko salama na ville ya Ngomba Kinshasa ya bakuluna yaza koyoka ole a déployer ba pulusu ba kende pona ko arrêter bato la faluka ba mesure eza vraiment normal pona ko style ça phénomène kuluna tozui le cas ya le général wa kolongo la général Kanyama au moins ba disposition ba zwa ki opération likof et bangisa ki bango ya plus to ya kuluna seni et diminuer qui mais pour na général Kassongo vraiment ali misangane na employé terme oyo aza incompétent aza moko te Gentini pe ville la Kinshasa et ban mokonzi nango ezana no Gentini avato koma général bino boko mona général boni bon Gentini oui tozo mona kaka général parce que yende mutaza ko assumer yende mutaza ko assumer général azora mibe ko pas Gentini oui bien sûr azora mibe ko pas na mais yende aza ko assumer sécurité. On comprend. Gentini a le beloko, mais mouta ko exécuter yango. Ezan de général. Ozomo na papa nangai. Donc c'est un peu ça.
D'accord. Bon, pour la Gentini, kasi bolobini, gouverneur Gentini. Bon, pour la Gentini, ngobila vraiment, nazomona yepe alimbi sanga na employé mo oyo. Yepe asa incompétent. Parce que tout le monde a makamsi on sala ma awa. Quand to so mona mitu kezela ba yiba ba longola mitu ka batu ya bien. O salté ba otika. Parce que on mitu ka batu ya bien ba longoli et tout po Olanda kuna o ke no futa mbongo. Moto na nzela ya bakangi et tout pour la kitasa 500 francs. Bakangi yo pour que no futa mbongo kuna. Donc yepe musana to mona yepe asa incompétent. Alimbi sanga mwenda mona lobi oyo. Finalement ba conduite ba comme incompétent on dirait. Oui, baza ba incompétent po to mona musana bangote. Musala bango sala malolenge longo banité ndeko na ngai. Ma mission TV, le miroir du monde. Awa toza toujours na kati ya parcours toko tambola to sola na ba kongomani ba kolomboka ba ebisa biso likambo akuluna oyo moite. Ba ebisa biso qu'est-ce qui se passe? Est-ce que za incompétence ya ba kondio ba kokamba biso topé ezali que kuluna ngo ezongi nango na ndenge nango et acte au policier asalaki ko se défendre ne ba msu ba koloba. Est-ce que za bien to eza mabendeko apesa biso likaniste ndeko mbote? Mbote papa. Nga komona nga Alexis Wechi, nazali journaliste à ma mission en télévision. Yo komona ni? Komona nga Kevin Katenda, naza travailleur awa, naza monteur. D'après nga natalaki pe vidéo wana. Mais na onga na moni pe na constater na moni que policier asali bien parce que c'est donc aza militaire disons parce que azo détenir déjà arme de guerre. Ozomona na kawana kuluna aza na arme blanche. Hier en tant qu'un humain, alinga tikate kuluna papaye machette pour robima incompétent. Na moment on a ponga nazo féliciter à sali bien. Abomi était ma bêtise quand même initial pour nous relaxer que non à se défendre. Ouais, mais ce qu'on a cadre ouais Italie ba kondia mboka nazo le premièrement en particulier na mokondia la police. Ouais, la police. Bon, nazo finga était mais na moni vraiment qu'il est incapable. Pourquoi? Parce que na Tangwakala, Tobando mona ba capacité à Général Kanyama. Mais avec Général Kassongo, na moni ye mingi c'est toujours la moto. Mais na makambo etali pena civilisation soit discipline na makambo etali population azana ngote. Est-ce que kuluna o ezongi makasi boye pona yo eza pona nini? Bon pona ngai eloko liboso eza pour l'instant Togolo bateke misale ezate mais c'est partout dans le monde. Taux ya chômage eza partout. Mais néanmoins les jeunes forts tozo se débrouiller le rwandinga na osala moto boye. Je suis intellectuel mais au moins na osala moto. Et là comme sous ezape ba souciette na biso. Et là to ko constater pe moni ba commando basaka na ba souciette. Misusu da ba yebana na bakuluna. Ba comment le roi bana na bango. Et puis Dédé général numéro 1 ya la police. Azapena incapable, tout le bazin incapable, azoko kana été. Est-ce que bino pe bata moto bozala victime na bakuluna? Mais oui, je te dis chaque jour à bakuluna bazo agresser biso surtout na commune à Kinso ke kuna donc moyen te lingwa la ko to bate. Mais lingwa la wana na ipe ki nezaka 0 mètre. Ozo débisté pour comment on a so beti makolo za wana. Mais pas que ça chaque du jour au jour kolona zo agresser bat. Général Aebi. Bon message ni ko lancer na ba kondia mboka ba ko tala biso tota caméra message ni ko lancer bango concernant kuluna message particulier na ba konzo ba ko tala biso pona ngai message ezaka ke bazo pena ba mesure o eza préalable ya que non en tant que des personnes capables pour quand on parle déjà un chef c'est quelqu'un qui est compétent honnête éduqué et formé yango ezo signifier chef. Ce qui est totier le roi peut-être général, le roi peut-être mouton oiseau kamba peut-être abattu. Il faut là sa capacité na yo. O lunga na ko yebisete ke employer méthode telle. Mais yé na compétence na ya ki chef. A luka solution pour na bakuluna. Population déjà balembi. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote papa. Mbote papa. Boni. Kimia. Oza ma mission télévision nga comme na Alexis Wechi. To so la makambo ya bakuluna. Les actes aux policiers à Salaki Robeta Kuluna Lissas na Likolo. Yo mona ki ngoboni mabeto malamu. Premièrement d'abord affaire à Kuluna o to lobeli yango na ndenge nyonso mezo simbakate. Biso mona bona moto to ba victime ba Kuluna. So Kuluna tanga bo magabiso ezaka pe mabete to sepela ate. Mais yé kuta na chance akuta na policier aza bien éduqué aboyi ko boma ya betera Lissas na lokolo po ba kanga ya asamba na lokwa sali. Un Kuluna simbe la police machette pas intimider policier. Ce que policier a eu mais la kufa kiti. Donc policier wana aza un bon policier.
ba policier to loka na Congo déjà Rwanda ba o ba telemisa ba moto ba senga ba 500 ba 10000 bango te ya bongo nde ba o défendre ata soki ba population atomboki ayebi na ko maîtriser moto. Ok. Siro faute eza nani parce que ba ko lobaki est-ce que ça faute à gouverneur, est-ce que ça faute à mon compte à la police? Ndenge kulu nezongi makasi. Bon, ndenge kulu nezongi makasi eza faute ya mokonzi à la police. Gouverneur za soldat te za policier te. La mokonzi à la police ne ayebi kutu nombre ba policier te. Ayebi ba policier baza e baba NI à la police. Maka moto moni oka na mandat ba mandat. NI na la police non payé azana arme osamusani. Nde ba kuluna musuto mona ba tapeka ba policier nde ba kuluna. Ba olanda ba moto na ba butu ba voiture na ba butu ba okanga ba na ba policier azaki muto population soka moni policier a sauver. Lelo so kuta na policier faut mena kuta na kuluna na négocier. Na policier ko présenter moto ekei ozanga na poche ekei. Donc pour Nabino ils ont incompétence il y a mokonzi à la police. Incompétence ya général Kasongo. Toi na démocratie na bango ta kombo na été. Aza incompétent. Mais est-ce que ba compétence aka yimo to pesa ba continuer so ba kokamba? Bon, incompétence de autant la classe par mutuna mudo na tâche na ye. Tâche ba pesi ya ko gouverner ya ko konza ville ki sasa o da la gouverneur. Ngako na ba ministre provincial na ba gouverneur na ba konza la police baza na poste moko te ponanga ba ke kata bilanga na bamboka na bango. On est pas incompétent. Baza ba incompétent parce que ministère intérieur provincial azali. Yem da diriger la police. Ayoka ba plainte nyoso. Tengelito. Papa Kengelito na pese ba respect na ye mbote na ye. Ayoka ba plainte ba ba moto ba piéton ba tamituka o ba sala ba kutana na ba risque nyoso ba insécurité na nzela. Lelo lokwa makala oyo makala na moi boyo soto keno na makala wa okuta bato ba okima na nzela. Na ye ministre provincial azab. Commandant la police ye mo ka songo mukolo nini ye mo na président de la république akanga roulage a osenga ba chauffeur mbongo le kaso. Ayoka ta sonité. Ti lelo ba roulage ami bazaka wana. So kene ba victoire na mama bazakuna. Baza ba incompétent bango nyonso. Pona ngai il faut ko balaye gouvernement provincial banda na gouverneur na président assemblée provinciale. Bango tout balongona. Merci beaucoup Ndeko. Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà Ndeko nangai. Elo mo tsoleka to moni policier ko se défendre liboso ya kuluna ndi ba msuba ko bandenga beta kilisasi na likolo wana. Yo zo mona ngoboni. Nga pena pona nga matuva normal. So pona nga mena bomende pena koboma. So pona nga mena beche nende ya mutuna pande bende mutu. Na moka kukuluna ntuka bazonyoka batu makasi. Bakuluna bazoboma batu kobota batu basaki bacho modoki pana bango elo opamba pona bango. Donc pona nga na tuva normal. Ndenge policier na beta kilisasi. Oui, na tuva bien normal. Bongo kuluna ngo ezongi boye pona ni. Bon, pona kuluna ndenge ezongi na bon mboka pesa bien te hein. Mboka za bien donc 100%. Nga na pesa après 3%. Mboka iso marché bien te. Eza pona ndenge mboka ko tambola bien. Iso marché bien te plus éducation ya malamu kat na bana. Exacté. Alors est-ce que bino pe nande boza na terrain boza ba victime ba kuluna est-ce que ozonga pe déjà kutana pe jana ba kuluna ba salama be. Bon nga depuis na botama non kutana ambisika di wana te mais ba ndeko nga ba kutana nango. Nga pe na kutana nango te. Mais omona apende. Omona kande le kakane ba botama ba biloko ko kata ba papa ba macheti ba mamba bazo nyokwa madoki. Sala nga pasi mingi na mutema. Merci beaucoup Ndeko nanga tozo avina. Ma mission TV, le miroir du monde. En tout cas, merci pour la parole. Koya Kotala, en tout cas, Mabé vraiment Zali Nambo Kanabiso. Mabé Zamakas par rapport à Bakuluna. Maintenant, on a encore BMP, na CP là qui na art. Policier na se posaki parce qu'il n'y a pas un intervenant qui sans que ça ait art wana, ba peut go sale Mabé parce que bango babanga na batute. Kuluna ebundama air nyoso, ebundama na moi. Ebundama na butu. Tantôt pour mon ancien teza peine. Bazo kata bazo botola. Alors ils ont sabiso vraiment passe. Chef de l'État, en tout cas, bozu la biso disposition bien pour la makambo. Disposition bien. En tout cas, bazo conscience. Baza ba msu ba sala bongo pe baza ba jeune baza na belenge. Fallait ba yekolata misala. Baza na mai na makila. Ta baninga msu bazo tambusa ba opi. Baninga msu bazo sala ba cirage. Tout va se débrouiller. Mais Arthur Bango ça vraiment en tout cas ils a pas si pour la mboka na biso. A dernièrement la lingua la scène on est où tout ça na 12 heures. Na 12 heures. Imaginez tu commune la lingua là. Mi tout que zoleka ba chip zoleka. Maintenant bo bangeza le soute même ata ba soda kutu.
basoda ko bakoma banga to ko mona ki na basoda ba mo banga bakuluna donc le quoi bakuluna ba komi likolo nyonso alors ba changer bande ko na biso bo changer copie wana eza copte les deux tozo mona mabe na biloko bazo mela ba bombe biloko ezo bebisa ba jeune frère na biso yango wana ba bombe tika ba dringa moi ba msupe baza responsable abotisa mwana bato asundola ye comme maître obimaki oke mwa shaibo ya garaki esika moko bo azokata azobotola mwa sanfo yaki nango fale sunga famille esunga libota na yo mais komi na ndako te bakati babotoli. Bon, kotala dina ya gouvernement parce que biso toya bakongolais bakolomboka tolelaka toujours eza lokola le sambo na biso quoi le sambo na biso epa na bango mpo bango nde baza bautorité na biso bango nde biso tozolela epa na bango gouvernement tozolela bakonzi na biso en tout cas bakria ata stratégie moko boye ya bien mpo baéliminer makambo. Ok, merci. Bon, pour ngai esalinga bien na acte mokonzi asali ezalaka bongo nde biso toza oui nande policier wana asali na sepeli pona nini parce que bien naza jeune biso toza ba jeune faut ko loka totika ba esprit wana so ba mikonzi bazo sala bonde zo pesa biso mayele nini ya ko défendre mon toza ba jeune faut to yeba ko loka lelo so to vani bo na maison bo eza maison na biso te eza maison ba Nigeria mbonga malongo eza awa te so to zo fanda boy pona ebi na suka na kozwa mwa 10 francs na kocha crédit na kozwa mwa 10 francs na kocha unité na kozwa mwa 100 francs savon na kozwa mwa 10 dollars elamba na kozwa mwa 10 dollars lipapa siko yokotinda nga na makanisi maboya mabete mais so na bimaka te yokotinda nga na intention mabe yango na sengi na bandeko na biso ba jeune garçon to luka to bunda to luka to tika ba esprit wana to za ba jeune nano avenir a Congo eza biso mais so biso tozo bebisa po nani abongisa mboka vraiment ba konzi ba telemela ba esprit wana ezala zala siko pona yo soki par exemple soda na beta ki lisasi ta likolote est-ce que pour nana kaka ko sale pe mabe na oya déjà oui a ko sale mabe po mutu asimi munduki eza asimi mbeli eza déjà bomio ata beti ote eloko instrument mabe so bimisi ata obeti mutu te obeti des gens po parce que obimisi yango eza intention mabe mu fait intention yango wana. Merci beaucoup pona ba konzi ngolobani. Bon, pour na bakonzi na sengi kaka ba soutenir la police ba tia bango force ba meka ko tia mo stratégie moko boye po mikolo na ndenge na yebeli mboka na biso ba policier na bakuluna mabe kozala fo ba konzi ba tenir peno rigueur makasi po mboka na biso ko bonga. Oui, mabe kozala po na yebi bakolinga basa vengeance yango wana na singa epa bakonzi na biso batelemela ba acto ba soutenir la police pe batia nini ya makasi na sepeli. Ma mission TV, le miroir du monde. Ndenge bomoni totamboli totamboli penza bakongomani balobi na likambo etali kuluna tant tokoloba na bino ke makambo ekotambola bien te. Je dis et je répète, tolobakango la sentimenté. Bon, comment est-ce que bakongomani bazolela insécurité totale. Yango to ebité et loko malamu na mboko kozala lisusu to pe boni. Gouverneur incompétent, ministre ba incompétent, président incompétent. Oh mboka ndengeni net gouverneur ya ville Kinshasa. Makambo te koleka bakuluna. Donc to ebité to lobanini pona Gentini. Makambo azanduka ka Gentini. Makambo bakuluna Gentini akokokate. Qu'est-ce que se passe réellement dans Mboka na biso? To salini ni poto mérité bakonzi aboy. Lelo bakuluna bakomi moyete. Na bandal lobby ba population ba moni eleki ba kangi de kuluna ba beti bango tina liwa. Parce que eleki ba konyoko la batu moyete. Na moto ko solika makuluna ya pasi okoka gouverneur azani na poto akosala ne ba émission azolo bana comment est-ce que idée ya ko créer Fatin Zembo elaki nazolela on peut bien condamner général Kassongo mais Irachi na yezali gouverneur de la ville mokonzi oyo azali mokonzi ya batonio sur la ville à Kinshasa c'est Gentini alors
Général Kassongo, il dépend totalement de Gentini. Alors, ce qu'il faut tolober la moto, ils ont moto, il y a des bosseurs qui ont les gouverneurs. Et ça, gouverneur, rien ne marche. Nenge tozoloba bino moki ba Congo mani boki population nenga zoloba azole la insécurité rien ne marche makambutu mabe o mboka ndenge nzeto comme na lifelo nzambe na ngai lifelo avant fin du monde lifelo avant fin du monde tozo vivre en kati ya Congo et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux et biso tokotika te jusqu'à ce que mboka na biso komona bonsomi. Tole la nzala, tole la pasi, tole la guerre na est, tole la lisuba kuluna. Kuluna o esila ki nango déjà. Na ndenge zongi toko yebate. Ba konzi bo sala musala na bino s'il vous plaît. Ba kongomani ba tiaki bino na po bo sala musala et eloko bazo senga bino eza bo sala musala na bino ndenge sengeli. C'est tout ce que au peuple congolais zo senga. Peuple congolais zo mérité azala bien, azo mérité ngo penza parce que aza peuple hospitalier, aza peuple mo apesaka ba confiance malheureusement, ba confiance au peuple congolais apesaka na bato bakambaka et ezalaka toujours bafoué. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui tokoye bisabino bato boko kamba biso bozwa ba charge na bino na maboko. Tosuki awa boki ba via ba congolais concernant makamba kuluna concernant Saddam elombe Saddam bato bako kumisa lelo partout na ba réseaux sociaux boki comment est-ce que ba pesi ba vie na bango et biso tonga to sa ba via ba congolais tosuki a au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.